pasteur baza na cher, même biso ba ministère toi na cher, to encourager à les soumoter, mais il peut arriver au comme na quoi moko boye au kokite au sumuki. Nazo yebisa yo, bi communauté congolaise de biso bezo sambwa, ba mona ka mitala ka ya ba congolais. Na oto yebisa bino na mona na ya ba rwandais te. Namte. Ma prophète Denis Leste. Très belle émission présentée par votre humble présentatrice Grace Parker. Donc Grace Parker, on a raté à Beaux-Arts TV. Oye la rabino toujours d'actualité à bien au bino bossepé la ranango. En tout cas pour Nalélo, vraiment j'ai un réel plaisir de recevoir dans mon plateau le frère José Nzita, malgré avec plusieurs rendez-vous manqués, mais Lelo penza tozane sengo ya revandane penza dans le même plateau quoi ya wonde sala ke sengo na biso po bino pe botinde la biso ba message par rapport à l'invité Otto Yambara. Là déjà je passe déjà à saluer mon invité d'aujourd'hui. Poto Kota vraiment la radio maman elle se ici on a biso. Bonjour frère José Nzita. Bonjour Nayo. Bonne santé. Santé bien quand on est au monde nzamba osangolo. Déjà, là, déjà, il n'y a rien à dire. Déjà, une fois de plus, merci Nandengo reprendre l'invitation à Bisso. Et puis, frère José Nzita Toro Lingato, comment s'est passé les fêtes de fin d'année tout au long durant l'année 2020, Nandenzamba, comme si Bisso, et puis à Memi Bisso sous Nakasi à 2021. Au Leki, c'est en nom 2020, et les gars qui passent, ma casse, c'est qu'à Covid de Bandaki. Et 2021, les sous to bando bandango na mwandenge moboye. Sincèrement, et c'est un gros penza côté na biso na musala. Eza penana nte parce que misala na biso za okangama. Mais et c'est ngoza makasi ka ponzamba côté si biso nde na année 2021. To kanisa ki soto côté yango likolo comme rouge, te comme soki jaune, mais likolo za bleu ndenge ya la bleu ciel. Donc et l'eau que changer za nangote ya mala mozara que et après c'est ce qui est important, la vie. Vraiment ce qui nous importe c'est la vie. Pourquoi toi on a bon mot, gloire à Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Très bonne réponse, frère José Nzita Toro Lingato. Par rapport à bilan au Salaki na 2020, par rapport à studio Kota qui chant déjà au Lonsaki dans le marché. Est-ce que Banzembo en tozalo mon en penzate par rapport à ndetoye bela frère José Nzita Soka bois qui moi l'euro par rapport à promotion mais tout son qui en côté. C'était dû à quoi? Mais je suis béni tant que bimaki en pour la foyer by kangaki internet, kangaki TV mais tes alliés na ngoto yebi ke côté wana bolonga mais to linga pe côté o visibilité zala. Visibilité à mère, même soit solo. Et comme coup pour sa promotion. Donc comme il y a plus de 500 septis de 600 chaînes. Mais ba TNT ba tseli bisolisus. 600 chaînes il y a TV. Au peut ça combien pour ça la promotion de la chaîne wana nyonso. Au moins, ce qui a passé, c'est comme moi. La chaîne est comme les moyens de promotion est comme difficile pour moi ça la promotion banzembonaye. Quand tu as même sur 12 chaînes, 18 chaînes, au kangi tous les 12 chaînes wana, batu ba kokendo ta ba kota loka ka balinga te ba otono na ba chaîne wana. Mais les lots pour ça na 600 chaînes, au fout à combien? Voilà donc comment la baromi kota la ba chaîne abonnement donc et comment peut passer mingi ba balanda ba chaîne locale. Donc yango moni ba promotion et comme moi moké mon boulot to comme plus sur internet moi YouTube d'ailleurs chaîne mo ba moké mo ba la chaîne moi YouTube moi moké au côté trace musique ya gospel au bois que moi nzembo moko voilà. Mais on peut dire aussi, frère José Nzita, entre Bino Pende, Kato Benga Bino en général, pour Boza Basali Nzambe, parce que la chanson la Bino édifie à Rabisu. Ce est total cas, pasteur, Bazana pour Naroté, mais oh Bino pe Boyembara, et ça déjà enseignement Mobimba, puisqu'on dit déjà chanter, c'est prier 2 fois. Si quoi, et ça la église est belle, to comment au monde qui, comment na chaîne chrétien, pourquoi pas ça la faveur morobo? Bozwarata gratuité ya babilo on a bino les karakuna. Non, ma monsieur bazala bango bongo ya gratuité zala ngo monsieur kepo tiki boy mais la gratuité. Promesa na kati ya ba chaîne wana bato ba osa na régie baza ba l'église en côté.
Na ete so comprendre. Mukola tiena kolo bano yaka memela nganzembo na yo ya kotika na chaîne na ngai. O memi no pe ba pasteur respect mbakadi basala kango, ba prophète Dodo Kamba basala kango, ba te bele ba papa Giziamina kibila papa Sonika Futa basala kango. Aria kotika chaîne yaka ba robeta mais muto azana régie. A mundimi ya église na ete. A kuna register yeso ko sali doa gâté a obeta te. Promesa promadoaga. Voilà, donc je crois, bazana douana bango, pour ça la promotion, vous taillez. Donc musala nyo se mérita nango kambongo nango so mbongo ezate do boulot pesate quand des ba musicien ya do ba musicien profane de ba loba liba ngambongo. Donc ba on bazara bien. Ba on bazara bien mbongo nze ata sali promotion nze moto mona yemsu ayembi nzembo. Mais mukolo nzembo ba yembi wana. Yemo mutazo promotion nzembo naye. Ponze mona ye banati. Yemo wa kobimisa mbongo atiango na TV asala ngo promotion. Ba on kutu bazaka moi bien parce que tana yembi yo. Yo kolinga te kombone lala. Olinga nzembo ne koma la top. Okolinga siko obimisa mbongo futa chide nini. Ye kuta osala promotion na ngote. Omoni siko promesa ne biso to yembaka Yesu. Yesu apesa biso mbongo oyo ka apesa biso wana. Nde yango moni te sala promotion. Donc musique na biso chrétienne lokola to boire ba Jean-Claude Sapatou te, ba André Bikedi te, et là moi passe pour muta pousse na pembe. Musique nzambe zanga dédicace zanga libanga. So to boire à Yesu. O vitala ko boire mutu. Ya bien. Mais un jour vanda penata yo mo boire ki mutu na nzembo nzambe oyemba Yesu kumama etala frère onani osiko akufi. Na ete so comprendre. Ba yebi siko otanga frère wana mais akufi. Si kotango ça l'interprétation d'église obeta nzembo wana koto tanga frère wana otanga nani pour akufi déjà au moins tu comprends ça mais ce que biso mutu to yembaka akufa asekwa libela Yesu atamu kolomo ote ba kolobo akufi paix à son âme. Quelle amour à la façon. Dieu n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Et on a bangaka. So na boa kiyo so kokufi. Nzembo na ngezi esila ngalati. Mais na kati yote sœur na bosa na ande kombo na nzembo ne o ayemba Abraham asala nini o to yora pe na ba façon mo bo. Exemple pe kendel e kendela kana. Asala ba examen po yalingaka koma elembolo kola bango. Ndabaki asala nini po koma boy. Eza exemple azwa. Mais les banganga zo banga ubaki bozo yemba boy esa ku mama onkolo papa André Bikedi nzamba pambola yo oh papa kondo bwaka nani na place wana bo akufa ki lobby nzembo no esilingu po guna ngoza so mukona ngozo yo kapeli bangango so azatsuti. Voilà chers internautes soni na ngeza ka mingi yaona ngako sangisa Yesu te na ba na ba vome atikala ye moko kaka Vraiment, Bozo Landabiso déjà en direct de l'émission sur Beaux-Arts TV avec le frère José Ndi Tabalobi. Continuez de s'abonner massivement sur notre chaîne Beaux-Arts TV. Frère José Ndi, tu as une question de curiosité. Quelle différence faites-vous entre l'église de réveil et l'église catholique? L'église de réveil et l'église catholique, différence, Moro Kagaza Kuna na roots. Na programme na yango. L'église de réveil va travailler selon l'esprit biloko na bango sala ngo moli musa tatindinga na sala boy mais na catholique za moli musa tatindinga te na catholique za ba koma comprendre au côté to komi na tango na nzali ya nzembo o ba yembela loko ngeza yebani déjà mais biso alléluia papa lo boyemba akuma mama ko boyembi Yesu azali mais bango za ya ekotelo il y a ebimelelo, il y a ebimelelo. Donc je crois qu'il y a une différence. Si vous chrétien. Non, on est chrétien parce que nous croyons en Jésus. Mais la forme de bango ya kosambela, basala rut na bango basambela nango. O eza différent église de réveil. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour la bateau, trop pour DB Salimaka. Donc, boyo qui déjà bien nos frères José Nzita Pessi pour la différence des églises. Déjà, frère José Nzita, relation entre musiciens chrétiens et Zalarandeni. Et puis, depuis la mort de sœur Marie Missamu, tout le monde a disparition. Nangambu nabino chanteur chrétien, salabino non dengeni. Relation d'abord avec les chrétiens,
au bengi ba musicien chrétien nzamba otalanga likolo. En tout cas na salaka effort na garder ba bonne relation na ba musicien nyonso o ba yembela nzambe na o ba yembela nzambe te. Au monde sikoyo pour nini ko garder ba bonne relation. La vie a de surprises bande ko nangai. Lelo ko sala ko ina oyo tamusu yem to kipelo bana lobi. On n'est pas éternellement na mokili oyo. Nous devons soigner des relations bandeko. Soigner kaka, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Au monde des ana ngana za l'ennemi te. Nzamba zo talanga. Na koza la mécontent na yo mais na oyebisa yo. Mais naza koza l'ennemi na ngate pour nini? Pour nini? Pourquoi tu causes la binemi? Pourquoi? Donc dans ce sens. Frère José Nzita, na carrière musicale na Obando Banda, est-ce qu'il y avait déjà eu des collaborations ou comment on le featuring entre vous? Kolonanga inakumisio na makambo oza kosala semba pe manabo monazana yangu nzembona toyimba nanga et na participer à l'arrangement nzembona pam 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 tada de donc c'est ma star, je l'aimais trop, c'était une sœur de cœur quoi pour nangai. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, frère José Nzita Nazala. Penza son alingina kota na ratia muzindo penza ya prière na sambe la makasi do na linga pena rotia nzembo na wana ya onde matisanga penza na ba 7e dimension na linga penza oyemba yango donc pour ça Togo donc ezala penza chanson mo très fétiche pour nanga Togo mameli kombo nayo ozali nzambe kolo Yesu bolamu nayo katina biso etindi biso toyemba yo Togo mameli kombo nayo yone mokonzi ya milimo toyeli boso na ekulusu kosopa mite manabiso. Voilà, très belle chanson. En tout cas, cette chanson a fait plaisir au boss de boss Papi Kelly qui a bel et bien ses 2 pieds. Naratia Kinshasa. Papi Kelly, voilà. Papa Moulaga Babino Moko. Papa, voilà. On a un peu Babisto de sa mission. Bon, ce mon frère José Nzita Leli na kombo na yo tala maramusiko la luki d'émission mais numéro batinda. Bon ça au solo là donc amutema malamu makasi tala ra moi na Londres à Tongo voilà. Menga so da poto na vandi ming na vandi na Londres. Ya solo. Ba na London nzamba pambola bino na eba ke ba masalanga bele ba na Londres ba msu ba koti awa basi ba kiti ba na Kenya awa nzamba pambola bino vraiment donc tous ensemble. Vraiment, chers internautes, nous tendons déjà tout doucement vers la fin de notre émission. Frère José Nzita, Toko Siko Narati Marambo, est vraiment parents. Souvent, que comment je peux dire ça il faut rappeler exemplaire par rapport à bana parce que tout le monde a rabanzembo biso kutu mutu zala na banda kutozata na ba famille moro chrétienne mais ceux tozo yo kabino ba conseil na bino pesa la rabiso bien mais tout moni na rati ya vie ba christianisme ba marambo komi tellement ebelé do ba païen kutu ba komi kutu malamu ko likana bato bo benga ba chrétien voir ce genre de choses ba publication auto outil comme on a récemment pour dans na ya frère Matou Samuel et tant que bino pe boza ba papa na eno ti bo moni ba marambo ngoto boyoki koyoka qu'est-ce que ça vous fait aussi de votre part? Bon, ça commence à me fatiguer à bilo kwangu. Bato ba publier ba bulumbo na boko tika te. Botika rat. Et ça ni. Ozu bulumbo moto publier yango. Et ça ni. Et ça lo nini. Imagine toi so ezaki yo ba cha ondengwana. Moyoka passe na mtema. So bozo publier, bozo na place ya mutu bo publier, bozo ka passe na été ya. O vandi peno kangi mutu mozo mutakala mutu biwisika bubo na balabala bum. C'est pas bon hein. Ba erreur ezalaka mutu ko commettre faute mais ngelo ba teke faut bozo ba faute na bo imprimer yango non. Ngala zo yebisa bato ba osala bongo il faut cesser cette habitude. Et après bato ba kabulaka ya wana ngo
natinda otinda nini yango otinda mbongo otinda lipamboli otinda nini tous ceux qui font ça ba osumu kaka moni tango bozo partager ba image wana yo ozo sa lisumu bilo so moni moninga na mabe benga yete ya ye alobi te kendo publier yete c'est pas l'amour ça na mona ngo ba Camerounais te non natala mutakala Camerounais na TVT ah pas biso na kin yo kangai ni ma mitakala ba ata ba Brazzaville kakao na mona bango te ni ma mitakala ba Rwandais. Oh, papa, faut que mituna siko mituna pourquoi ils ont ça la mabongo ba congolais to bolingote to lingana raté c'est ça to lingana raté yo kasi ba Rwandais ba ça ba sextapte to bangolais ba ça ba sextapte poni ya bango to mona ngo te ka ya ba congolais muté to ndare belé na TV ba téléphone ngo to kabela ngo ba tu ezala na maboko na biso moko be karata o kabeli mutu oyo mutu muso ko bengo pena ba tindi okende tantelenga frère wana bima na ye filmer waza mtama ya rapwa kwisa muningati ya mtama be muninga so mata yo so sepelato linga ka kita c'est pas bon bandeko to boité imprudence c'est kozala masumu o mona na mutu muso ozala asumi kamba moko wana boka sa sumu kamba le bele mutu mbala kaka moko akesala wana pe mbala moko pe sexta pe bimi siko asala ke imprudence e lié allez faut yo comme sango nzembo bandeko kolia mbongo ba publication mitakala na yebso no solo ezali sumu tunanga po ezali sumu po muto bo publier a olela tango yo zo lia ba vue et kota mais muto bo publier a olela quand il pleure là bien il pleure mbongo ane comme maudite oh et comme l'argent sale dozo lia lipamboli ya mabe te soni hein ya mabe makasi ça subongote so moni batindro mutakala bomana yo ango o tindika o fase boya yo même so pas comment ko ya mikolo za mutakala mutute o tinda et comme le non sélection ce n'est pas bon bande ko ngai ce n'est pas bon et ça bien hein ndenge bino bozo kanisa mais nazo biso soko yo zongi na place ya mutu wana o mona passe salaka bel conseil biso peut donc chrétien to mitia rappel na place na biso frère José Nzita lobi na bien mais on dit toujours la chair est faible mais l'esprit est bien disposé même le pasteur bazana chair même biso a ministère toi na chair to encourager kali soumoté mais il peut arriver au comme na ko moko boye au kokite au sumuki nazo yebisa yo e yaka na mutu nyonso Moni, tout ça là fort, qu'on soit fort pour diable atika. La Bible dit il rôde tout autour de nous comme un lion. Heureusement qu'à ça lion te, anet. Moni, azo rôde yo kasi to baka au nom de Jésus bima. To benga la baloba nzo to batika abiso. Ils sont là. À côté la kaka petite moko linga mingi, wana petite ngo pa linga ko trop. Ale yo kana kuzu boke. Tabo kende wana ale yenzo kanda kendaki amemi téléphone. Yé moko petite ngo nzo ba pesa ke crop. Filmer lenga tata wana na bino pe vraiment na soni te zokende yo moko na mutaka na yo moko omita na yo moko pe mitandi na soni te soni to tika pe no mo ba makambo wana to mitira pe no na ba place na biso nani makasi et puis communauté congolaise de biso bezo sambwa ba mona ka mitaka la ka ya ba congolais na to yebisa bino na mona na ya ba Rwandais te namte c'est pas bon. Vraiment, frère José Nzita toi qui est malembe na suka émission na biso vraiment peto uti koyo kalisusu ba propos ya le prophète Denis Lesi l'homme de la nation quand ande baloba na prophète Denis Lesi que maramu ya loba ki yango ndeto biso ngala na zuyo awa na plateau na ngi peto sila no kakawa oh mvulusi mon prophète yanga yango bokoma banga nanga polémique te moni sikoyo na obanga yete mais nazolinga koloba makambo na yete po anini poso na lobi yango batunde ba oyoka tango ba oyoka basai nini babengi ye moni frère Joline tanga lobaka lobi boye po na yo moni bato asala bambulu wana ekola eza bino biso to yaka nde po to lobela makambo o ezake yango te tango tu banganga na lobi alekei kuna mona ya mona émission na yo on a mis pas certain lobaki boy yo fingi te o répondre par rapport ya question ala tu na makambo répondre pour na ye malamu to sauter kasi
Maman, frère José Nzita bomira l'émission ba. Yango yo. Ngaza Congolais na mwana kisasa. Ba mission ba certa na yango. Kola pambola yo vraiment en tout cas on est ensemble. Ba programme déjà il y a mouvement et puis il y a ba studio na weza ndenge nini poto clôturer na biso déjà pour na monyo kimi marambo wana donc pe na boyika na koti. Yo tiazo tuna ngango zo seka déjà. C'est ozo seka ndelo beli na yo. Ozo s'attendre za ngala beteloko. Tika la boy. Yaya ngoyo. Mon prophète, je t'aime beaucoup, hein? Mbio. Prophète Denis Lesalobi asepela oyo ka ba fali. Mbabola. Liseke. Yayo ngwana donc nzondo amuite. Okwa. Donc toujours nayo, tous ensemble. Voilà eza kati, hein? Oyebi to utilwe papa donc to bo mango kaka. C'est l'ambiance de l'émission, comprenez déjà, nous tendons vers la fin de notre émission. Frère José Nzita, ba programme, est-ce que ba production peut ekoya pour tout le monde ko penza sur na santé? Non, on a ngandege ni na kanisa kinde nazalia wana beta sanza mbimba. Ngana katia na beta sanza mobimba na beta na ngaya po na osa promotion album na préparer ki après ko beta concert na ngala beta na échanger na beta na showbuzz ni ngala ça ce qu'on fait ba concert intercommunal ça veut dire na ba terrain na lemba na ina beti mais ba konzi pour na maladie oyo ba pekisi batu bazala ebele sika moko yango moni to tosi yango to boyi ko sala à l'encontre ya mokonzi ya mboka na biso et j'appelle un avantage na biso pour ceux qui to beli mabe soki ozotosa nzamba ko épargner pe na maladie mais soki ozosala mutu makasi okokutana nango po na diabolo okota mais déjà Toroki Koloba déjà que nous ce zo kenango dans le bord moi ba nandenga ba toke to yemba na biso na église kuna moi ba kashine moi ba nini to yemba na biso kuna zango kimia mais ba milieu public ndeza ka contrôle les alaté oyo tout muninga donc c'est facile bon se communiquer la maladie voilà. Frère José, quelques salutations et puis au mot de la fin si vous pouvez aussi passer le numéro de contact si ça serait possible. Mon numéro de contact sur WhatsApp c'est 081 686 72 et 52 pour la boss na yoka 081 686 72 52 batinda kaka donc je crois benga na WhatsApp to solo là et tous ensemble donc mbote mingi pa bande konyo so bali banda mboka et awa na kata Kinshasa en tout cas na rozanga te ko pesa mbote pa pasteur nangai le pasteur Didier Nkulu et maman Malachi motema awa église nanga la pépinière motema awa le révérend Amos Mbayo Kitenge motema awa l'apôtre Tambuluko ki Inias motema awa apôtre Alpha Lushima motema nga awa na pamboli bino nyonso na bosante chérie na ngai ma belle chérie ma belle goût pasteur moi ça José Nzita yo po lovake na lovate na lovete mutabotenga mapasa ma pasa botenga dejimo baboga na mbambo belle fille Maman Rachel Muzozo Nanzita ma pasa yondit vanda angaye. Vraiment, merci beaucoup. Là, c'était déjà en direct de l'émission avec le frère José Nzita. Déjà, là, je vois déjà derrière la caméra, Jires Kilongo. Général Sony Kafuta. Nabosani Bango. Général Sony Kafuta, hein? Zamba Salayo, Apambolayo, et Nabosani le prophète Dodo Kamba aussi. Donc, Zamba Pambo. Jires Kilongo, bras d'or derrière la caméra, le caméraman chef Pessa Marambo Zouamakambo. Sans oublier ma très chère consoeur copine Balobi Joyce Ntumba, moi la Moulouba, la Benzema de la presse, donc Zalara Kawana. Et donc voilà quoi, ma consoeur Grace Makola. Hilaire Clark Serpent, on est toujours ensemble. Quant à moi, déjà, retrouvez-moi la prochaine émission. Au revoir, bye bye.